Merci papa, ndenge ya kopesa biso nzela. Biso bapanzi sango. Soki tata Molimo Santo, papa Simon Kimbangu Kiangani apesaka nga nzela tango nyonso. Dans 5 mois, en 1989, ndenge ba papa bafandaka awa. Papa Mfumalongo, papa ndenge ndakuti mabengaka ngai. Tango abengi ngai, ayebisi ngai makambo nyonso oyo eza koleka na kati na Lingomba. Na ntina ya mokili, na ntina ya mboka na biso. Banda lelo ozwa bana oyo bakoko banda kozwa bilili nyonso, makambo nyonso oyo tobanda kosala pe tobanda koloba. Parce que na liboso tango ndi esika tozali kokende makambo mingi oyo makambo ya tata ekoya ndongo. Batu mingi bakozala na ba histoire ya lukuta na tina ya likambo ya Lingomba. Pena tango wana soki batuni bino koloba na munoko boye po bandima bino eza un peu difficile. Ba critique kozala isika wana papa tikali koloba te, isika wana ezalaki boye te. Mais tango bobimisi maloba na biso pe bolakisi bililingi na biso ndenge ezaleli mutu akotia susu ntembe akozala te. C'était en 1989 wana nde abengaka papa Bobe na papa Tukemboso azali wana mingi toza ko travailler na ye papa Bobe na papa Tukemboso. Tena tango wana nazwaka papa Simeo na papa John na papa Kayombo. Na chaka bango na maboko ya papa Bobe na papa Tukemboso. Mwana moko kaka na ibite pe azala bino toujours Daniel Nkodia. Oya Gimbanseke soka toujours na presse. Ina tango wana na yibilaka ina Mbanza Ngungu tango nakenda kotanga na Mbanza Ngungu. Ne baleki o bazalaki dossier le pa ina ngane na podaka pays. Papa Tukemboso denga zawana ayebi malamu. Nine bandaki kosale make mikolo nyonso tata Nzambe ya sala. Photo enregistré. Maloba ba papa na bililingi pe na maloba na bango bomba na ba cassette. Tenge to travaillaki. Kino papa Mfumalongo na papa Kisore baye kotika biso to tikali na papa Mfumambanza. To continuer na équipe na biso wana. To continuer na équipe na biso wana. Tango tozo continuer équipe na biso wana na 1996 soit 96 tango nzote papa Mfumambanza salaki mpasi tokendaka na Kinshasa ndenge tekenda kofanda 11 mois. Zoka nde ezalaki bolingo ya tata Nzambe. Tukofanda ya papa Mfumambanza
na mboka Kinshasa pendant 11 mois toyebi mai o malekaka mobulu ekotaka na mboka andeko na biso batambulisi komaki kowelana tange emonanaki ete mobulu wana elingi okoma Kinshasa oyo tozalaki na ntango wana Papa Kalonjo tozalaka na bino ntango molai kuna na Kinshasa na centre d'accueil nde eyaki komonana ete baarchive oyo ezalaki na Papa Bobé on dirait ezalaki négligé ebanda kozala nango na salle à manger wana ti moto nyonso ntango azokoya azokomona yango Papa Fuma Mbanza alobi membenza oyo biloko nazokomona awa n'est-ce pas pozwaka consigne en 1989 nde elongwaka wana Papa Fuma Mbanza Papa Bobé akendaka na Papa Mfosiko tokotiango wapi papa nde Papa Fuma Mbanza alobaka ete botiango na chapelle na ndenge chapelle wana ekomaki ndako na bino ya presse abanza boyibi Papa Kalonzo likambo yango ezalaki bongo parce que baarchive ndenge boza konéglige yango boyebaka ete liboso tobandi ko tozokokende bitumba ekozala me baarchive wana yango nde ekobikisa bino wana Papa Fuma Mbanza Papa Tukemboso aza wana aza kolanda ngai ye nde azwaka prudence na mosusu akendaki kobomba ngo na ndako epai na ye akendaki kobomba ngo tozwaka consigne epai ya Papa Fuma Mbanza sikoyo toyebi ndenge gouvernement yaki kokota na Kenya potango emonani eke mobuliso ya makasi biso na bonzoto tomonaki toteyanaki ete malamu tozongisa Papa Fuma Mbanza na nkamba pwete oyo ya mabe emonana te tango toke kofuka Papa Fuma Mbanza alobi bongo na kima natika bana nanga o baza na kati ya Kinshasa na pasi kobika toliwa tokozala kaka me oyo pe azali koya azali mwana na ngai oyo pe azali awa azali mwana na ngai makambo nyonso ekoleka na nkinya Papa makila ekotanga Papa alobi ete toza bana mboka makila ekotanga te o tozalaka toyebi na ntango wana likambo nini ya kobima makasi Papa Fuma Mbanza alobi ete ngai na kozonga na mois d'octobre na nkamba tango makambo nyonso eleki na Kenya Kambuta baye kolamusa likambo oyo ezali ete papa toza komona yo nzoto ekomi mpasi soki ozali lisusu te nani akoyingela na sika na yo Papa Kalonzo bozalaka batemwe Papa Tukemboso bozalaka batemwe na papa nani oyo Munianga Papa Munianga bozalaka batemwe bambuta nyonso bazalaka kote moko angoro wakanisa eke musala ekotikele epai ya bambuta nde bayaki kochange stati ya Lingomba kuna nde bayaki kotia ete soki Papa Fuma Mbanza akozala te bakozwa un sage donc mbuta moko ya sage oyo bakotia ene esika wana pwete akoka kotambusa Lingomba mais question moko Papa Fuma Mbanza yekotuna na bambuta wana ntango baza kosala mikanda wana oyo babandaki kosala mikanda wana bapapa Munianga boyebi bango malamu na bapapa Kalonzo boyebi bango malamu
papa tukembo sope oyebi bango malamu papa atuni mutuna bosi tata kwelu sidi tata unani ya ngonde mbuta moko ya lingomba malgré ipe apengwaki aloba ite mais papa ndenga alobi wana ete il faut kaka ezala na makila na ye makila ngo nani wana ekomi tokomi na date ya le 6 octobre le papa Mfuma Mbanza alobi ete fo nakende kofete na nkamba mpona kende kosilisa likambo oyo eza na Brazzaville oyo tozalaka toyebi likambo nini ezalaka na Brazzaville e ndenge nini bandaki ko se faire sentir na Kinshasa. Mais entre temps papa aza koinsiste nga kaka eke ba archive wana etikala te ba archive wana etikala te na Kinshasa eya na nkamba na ba bande audiovisuel na audio nyonso wana eya awa na nkamba papa Mfuma Mbanza aza koinsiste donc tozwaka mutuka mobimba po ete emema biloko oyo ezalaki na papa Bobe toyebi likambo wana malamu po nyonso eza kokende kaka na papa Diange na ndenge alobelaki yango ete ntango bokotikala bitumba ekozala kasi na ntango bobanda kobimisa ba archive nyonso moto akotia lisusu ntembe akozala te yango lelo oyo soki nazo kobimisa makambo nyonso oyo ndenge ye moko papa alobeli yango biso toza bapanzisango donc ngai mpe naza na kati ntango papa baza koinsiste nga ndenge wana donc naza na kati donc soki nabombi nakozala mpe na problème boye te panza sango oyo ezali ya solo na 89 ntango papa bazalaki awa mindele moko bayaki kovisite nkamba kotala nkamba bato bazo kokumisa nkamba sika mundele wana abandaki komona kaka aluka place moko oyo akokritike nkamba eke bozo kumisa nkamba ata esiko eza mabe nde awa njeta mbila oyo tata Simoki Mbangu alonaka 89 ezalaki nanu ntango basoigne yango Mandalala olieke oyo alongolaki Mandalala wana asoigne njeta mbila ole abwaka Mandalala musika atiango kaka na CC wana siko mundele wana azoko filme pona kende koloba ete esika na bango baza kokumisa ta ndenge eza sali te nde Sylvain moko azalaki pembeni wana aye yo ba place nyonso filme ya kitoko toko kaka olingi kofilme na place mabe oyo ce garçon qui est méchant siko discussion on est comme na Mfuma Longo pied gauche batuni mais ndenge ni non ça méchant parce que taye azia ko filmer kaka na Mandalala ndenge ekweyi wana papa Mfuma Longo atuni mais ozalaki na intention nini ndenge bisika malamu filmer ya mabe ozokende ko filmer mundele wana bandi kolenga c'est vrai que j'allais diffuser et que nkamba que vous êtes en train de mettre au top mais voilà comment c'est sale ye moko aza kolenga pe j'efface odenge la bino soko komema yo kaka soki pe ko effacer yo kaka mais a effacer mundela komi ko banga lobi c'est vrai et que na yaki na luka kaka place na ko critiquer Yerusalem yango biso to fani na kati na Yerusalem eza ba pèlerin eza la to biso to fandi awa to linga kateke litit sika mabe ekoka kozala yango
tokoloba na biso mingi mususu ata tango mususu pwana papa Simon Kimbangu Kyangani ndenge aza kokokisa bilaka na ye ndenge alobeli yango sikoyo akumisi biso bapanzi sango tata Simon Kimbangu. Papa Simon Kimbangu Kyangani dans le 12 octobre l'an 2001 fête yambo oyo asalisaki 12 octobre alobi ete mukumba munene batata bapesi ye ete apanza sango na mokili mobimba eke tata Simon Kimbangu ye nani Molimo Mosantu bino bapanzi sango soki botali référence a fait le 12 la 2001 wana maloba ya papa Simon Kimbangu Kyangani yangwana ke batata batikalaki kotinda ye eke apanza sango na mokili mobimba ke tata Simon Kimbangu yende Molimo Mosantu yango na l'an 2006 ndenge papa Matondo alobi ete sikoyo conférence esalamaki na bato na mayele nyonso wana papa Simon Kimbangu Kyangani aza kokokisa bilaka et c'est que le 3 octobre l'an 2011 na Mbanza Ngungu réhabilitation ya papa Simon Kimbangu esalami ndenge papa Mfumalongo papa Dengenda alobelaki yango ete lokola na 1991 esalamaki te mais 20 ans après 20 ans ekosalema tala en 1991 ndenge esalamaki ndenge esengelaki te le 12 septembre totality na le 3 octobre l'an 2011 esalimbula boni 20 ans donc papa Dengenda alobelaki yango botala message na ye ya le 12 septembre 1991 kuna na palais de la nation na Gombe na tango wana oyo salaka na tango wana bayebi yango lelo oyo abimisi yango lisusu papa Simon Kimbangu Kyangani ke biso bato da presse nde tokopanza sango wana mokili mobimba histoire ya tata Simon Kimbangu. Or que biso bato ya presse tozalaki déjà prévenu na papa Dengenda na likambo yango tozalaki déjà prévenu na ndenge formation esalamaka na biso bato ya presse et information yango message wana papa Dengenda asengelaka biso ngai pe nasalaka ba recherche na ndenge na ngai yango nde tolingi kobimisa ye papa atunaka ngai ntango nyonso ngai nasalaka référence toujours batata bayebisaki ngai eke soki boza kogarde ba archive oyo ezali bokotunama wana ye mutu liboso papa Simon Kimbangu Kyangani atunaka ngai elaka na mayema alekaka na 5 mois awa na nkamba papa tango azwi pouvoir ndenge aza komona eke lingomba soki eza kotambola ndenge nini amemelaka nga na coutume atuninga papa Mbenza tango bozalaki na bapapa awa papa akendaka na Kiana Mwemvo likambo nini akendaki kobimisa kuna papa Mfumalongo atunaka na bandimi ya Kiana Mwemvo awa pembeni na section ya Nkamba. Est-ce que pourquoi tata Nzambe apesela mabele na bino kombo ya Kiana? Bango balobi te toyebi Kiana. Donc réflexion. Donc likambo nyonso oyo bokozala nango problème. Soki makambo eza kotambola nango kitoko, soki likambo makambo zoto sa susute c'est que bobebisi. Et soki bobebisi bokosala nini? Bokosenga bolimisi bokosenga bolimisi na likambo oyo tosengeli. Oyo tosali eza boyete.
oyo tosali. Donc soki bosengi bolimbisi epasi wana moyen esila eza te. Yango papa atunaka nga na ntango wana na l'an 2001 wana yango mpe ekoma na yango kaka fo atunaka nga makambo ya 5 mois ezalaka ndenge to ebandelaka na kia na mwemfa nde papa Mfuma Ndongo alobaka ete soki makambo oza kotosa te bobebisi na ntango bobebisi chance ya bozwi eza lisusu te ekimi sikofo bosenga bolimbisi mpo chance na bino wana ya bozwi donc wana ezali ine ezali teke na soko osengi bolimbisi te kozonga nungwa kaka ndenge wana potese obebisi yango toyebi ete mikolo oyo mpe tobandaki kolelalela biloko si ekauki lelo le 1er janvier mupepo oyo azokotiela biso kolimbisa biso bo tokotia noki message papa Dengenda avant ke bapanza biso po ete tolanda papa de Mfuma Ndongo alobi nini na biso bato apreski Ratelki Preski. C'est la mission la plus difficile. Pourquoi je la qualifie la plus difficile? À Kinshasa, tel qu'on vous a présenté pour Takalamvouila, réellement pour Takalamvouila, je ne sais même pas comment les qualifier. Il a eu l'initiative d'accepter ce que j'avais voulu, que ce soit notre premier départ. Si pendant la période du Christ, il y avait des cinéastes, il y avait des photographes, et comme il y avait des journalistes tels que vous l'êtes aujourd'hui, je crois qu'on aurait connu une certaine situation plus stable que celle que nous connaissons actuellement. Mais pendant la période où le Christ vivait, les photographes n'existaient pas. Si nous constatons certaines images et qui sont vraiment belles et qui présentent, on dirait, la réalité de la physionomie de Christ, ça, ce sont des images qui ont été faites à la main par les gens que je qualifie d'inspirés, et c'est comme ça que nous voyons les belles images. Pendant la période de Papa Simon Kimbangu, réellement, il a eu des photographes, mais les circonstances aussi pour lui étaient un peu plus difficiles. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas bénéficié de ces mêmes privilèges que nous avons d'être plus ou moins libres. En tant que prisonnier, il ne pouvait pas se faire photographier, d'ailleurs c'était interdit. Et les dernières photos que nous avons, ce sont justement les toutes dernières, du fait qu'elles ont été faites à partir de 1951 seulement. Et c'est grâce à la générosité d'un frère, c'était noir, et c'était un blanc, qui était le gardien de prison. Et qui, voulant nécessairement garder certains souvenirs de papa, a donné l'appareil de photographie à son enfant. Et c'est son enfant de 9 ans qui a fait les dernières photos que vous détenez, presque nous tous. Nous avons ces dernières photos. Celles d'avant 1921 et celles qui ont été faites en 1921 même ont été saisies. Et ça se trouve certainement dans beaucoup de dossiers en Europe et en Belgique. Aujourd'hui, les images, telles que Bobé voulait expliquer, les images de Papa Simon Kimbangu. Réellement, quand vous voyez ce que Kalambouil a réalisé, je peux les qualifier, c'est un mystère. J'ai acheté l'appareil parce que j'ai bien voulu rendre vivante notre histoire, le démarrage. J'ai payé l'appareil et je l'ai donné à Kalambouil. Là, débrouillez-vous. Réellement, et quand je vois ces images, j'ai des souvenirs inoubliables. Parce que je suis parti d'une idée. Nous avons voulu rendre vivante l'histoire du prophète Simon Kimbangu et l'histoire du Kimbanguisme en soi. Parce que quand vous voyez que tous ceux qui nous ont précédés, que ce soit du côté catholique, que ce soit du côté protestant, je crois qu'ils n'ont pas eu les mêmes intentions que nous avons. Et c'est bien sûr, ils étaient sûrs de ce qu'ils faisaient parce qu'ils étaient derrière le gouvernement. Le gouvernement pouvait facilement leur faciliter toutes les tâches. C'est-à-dire que nous nous sommes sentis abandonnés à nous-mêmes.
il faudrait un démarrage avec zéro. Et nous sommes partis de zéro. Et vous autres, vous venez de partir réellement de zéro, puisque vous n'avez rien. Mais il nous a fallu une certaine expérience de 20 ans pour arriver au stade où nous nous trouvons. Chaque chose a son temps. Voyez-vous, après 20 ans, je suis un peu de très près ce que nous avons fait comme réalisation. Eh bien, ce n'est pas facile. Chez vous autres, dans les régions, il n'y a rien. J'ai entendu Bobé dire, on achète un appareil de photo, un enregistreur, et quelquefois on vous achète des papiers pour vous permettre de suivre un peu les nouvelles quand vous voyagez avec les représentants, et que partout il est, vous prenez note de tout ce qu'il dit, et vous photographiez, et rien n'empêche qu'à un moment donné, que Bobé se fasse un effort pour vous trouver une petite caméra, et vous allez commencer à filmer et rendre vivantes les images, et ainsi de suite. Un jour on vous achète un groupe électrogène comme nous voyageons, à un moment donné on vous achète un projecteur. Tout ça, ça va combler le vide, mais il vous faut une certaine patience. Vous n'avez pas encore été compris, mais vous serez compris plus tard. Heureusement que vous observez ça et que je félicite votre courage, malgré que de temps en temps, franchement, vous vivez un peu certaines situations qui vous donnent un certain découragement. Mais comme je vous l'avais toujours dit, sans cette volonté de travailler pour le Christ, il vous est difficile de travailler au sein de notre institution. Mais vous avez tenu le coup et aujourd'hui, voilà, vraiment je suis tout fier de voir ce que vous avez fait, de l'initiative que vous avez eue d'inviter ces jeunes gens pour qu'ils puissent être ceux dans les régions qui doivent être les véritables journalistes et pour essayer de notre institution tout ce dont nous avons besoin. Vraiment, je suis très 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 fier, mais il y a des choses que je ne vous dirai pas ici. Mais la patience passe au premier plan. Nous devons avoir la patience du Seigneur. Si quelquefois, malgré qu'on nous traite de tout, nous restons silencieux, c'est parce que nous voulons vivre réellement la présence de Dieu en nous. Si vous n'avez pas la patience, c'est difficile de travailler chez nous. C'est vraiment difficile. Et Bobé vous l'a bel et bien expliqué, il ne faut pas être désorgueilleux. Et je suis fier de constater qu'il y a des universitaires parmi vous. Eh bien, en votre qualité d'universitaire, et quand vous allez vous trouver à côté de celui qui n'a pas fait de hautes études comme vous-même, il ne faut pas minimiser sa personnalité. C'est une erreur. Ça, c'est de l'orgueil. Or que nous devons jeter loin de nous de l'orgueil. Ça ne nous honore pas. C'est ça qui a fait dégringoler Satan ici. Et si aujourd'hui nous souffrons, c'est à cause de l'orgueil. Et ce n'est pas simplement Satan. Adam et Ève, à cause de l'orgueil, eh bien, vous avez suivi un cantique en Kamba que je vous ai entendu chanter l'autre jour. Je ne sais pas si vous pouvez vous rappeler de ça. Vous saurez chanter ça? Et chantez un peu. Alors asseyez-vous. Mais le bon Dieu nous a aidés et il va vous aider aussi
Et nous espérons que les meilleurs résultats, nous les obtiendrons puisque nous sommes à côté de celui qui doit nous épauler. Il est toujours à côté de nous. Heureusement que nous vivons de sa présence continuelle. Et je peux vous dire que mon concours vous est acquis. Et je vous demande purement et simplement d'être très poli, d'être très gentil. Et vous devez être le modèle. Parce que nous ne sommes pas des orgueilleux. Et nous ne devons pas l'être. Parce que ça va nous éloigner de Dieu. L'information. Je vous l'expliquerai ce que c'est. Minu batata ba motamu d'ici, na kati na ba région. Le kola bato yo bapesi binu bango. Ngana lingi ete bosala na bango solo. Sambate sokoto saraki ndenge boyote. Nde binu bokuman na basidi mate. Ndeto chila kabandinga mususu ya kosala biso. Orke ba nga kabisute. Donc soko lelo tokomi na babilo kondenge boye. Ezali tobanda ki ndenge bobe asala ki bala benza kamati mutakalambu ila yeko lakisa. Na somi loko yo makani sinangai mazali nini. Bon, histoire ya papa soko mutalubi ete elokola tokoka kabatu musiba kulubakande bango bazalaki ba secrétaire ya papa. Muntu moko azalaki secrétaire ya papa asi akufaka. Ba papier nyonso towana ezalaki babotolaka biso yango. Biso tozwaki mwa badocument mosusu mama abumbaki malamu akendaki kotia yango na se na libanga de 1921 toyaka kokotana yango na mbola nini na 1958 je crois. Oui, na 1958 mais nyonso tu itoboki mpona nini na se na mabanga wana bele litanga ya mai moko ekoyaka na likolo ale itrouve sanduku wana eyingi na kati na bakaye nyonso ebebi. Donc c'est manengo tuzana eloko te. Soko tuzala kuzwa bama mukanda muke batu mususu oyo bazala kusana na leta na tangu wana bamona kete malamu toka mataba mukanda wana tujungi sangu na batango. Soko ta mususu tuzala kukusuba yango na bojana ya histoire mwa papa. Mais sinon dossier nyonso tu izana Bruxelles. Et mususu zali na Amerique, mususu zali na Allemagne, mususu zali na Suède. Oyo na Suède na kanisi tukujwa yango pamba te missionnaire wana tukutana kana ina Australie. Alibaki ete papa na kupesa hiyo dossier wana oyo izana ngai ya papa. Kasi otikilanga nanu na sala nene na zero kusala kuna na kamata bamukana nyonso tu na sala ngo na microfilm na sala ngo na photocopy na sala ngo soko na ba appareil nini wana. Soko asiri sindi ya kupesa biso yango. Sika tango be na kendaki na tunaki disusu boni ya kupesa biso na tango nini. Alibaki ete solo mosana izana nga mwa mingi tika na sidisa soko kupesa biso ibite. Donc oyo ya biso soko tali banda na tango wana tozalaki kusala mwa barenyo heureusement tozalaki na Lucia elotadila azali na mwa bayide ya babelge ya kubumba mikanda oyo makambo tozalaki kuluba na tango wana ye akamati kubumba ti lelo izana ye mesikasikawa na tango na biso oyo vraiment tokokusepela pamba te tozali na histoire vivante tozali na histoire écrite parlée pamba te sikasika soko bapesi biso o film balakisi biso ba film mosusu otali bapapa joni basi bakufaki na bango kasi omoni tate joni azala koluba azala kusala bageste na ye ndenge wana azala kusala. Donc tozali na photo tozali na baécrit tozali na bacinema ainsi de suite. Donc vraiment histoire na biso ezala plus riche. Donc malamu nde bozala na bato oyo na esika nyonso yo ozali ye azali wana lokola bakomona ka esika nyonso ngana kenda bobe azali po ate nalingi kuluba likambo te bakenda kuluba ete papa alobaki boye wana soko olobi boye nakanisi okosi pamba te bakokambo kubenga kaka bandi bobe alibibisina nga bandi likambo alobaki na mokolo bozalanga na centre d'accueil abi maso makobima kaka oyo soko yoka kukosa okosi kaka bamoni de yo bukili kuta alibaki boye te toki mungongo na ina kati na bandi otani. Donc izali eloko moko kitoko bazala na bino malamu bazala lokola bakonkura na bino te malamu nde botambola na bango esika nyonso bino bozali solo bozala na moto ya information ezali très nécessaire. Donc biso bobe asali mosala moko mungu ya kitoko
ti sikasikawa bato bayibi yango nanu te atandele bokosepelene yango kaka pamba te sikasikawa bajeune oyo baye bango bayibaka histoire papa mingi te kasi sikasikawa nakanisi basi bakomi mosika pana nini contact oyo bazwi na batata de sadila na basecrétaire général na batata de siwa ebe nyonso tu wana basi baoki ebe atandele bokomonaka développement na kabwana donc bino bozali na bango na kati na barégion botambola na bango malamu bozala na bango malamu ezali vraiment mpona kotungusa bino te ezali po ate bazala baconcurrent na bino te kasi ezali kaka po ate tozala na histoire réelle na kati na barégion na bino pia na kanisi tozali premier mouvement religieux tozali na mosala oyo na kanisi ya baninga na biso ezali kasi ya bango tokokonte ezali ya bango te mais ya biso ezali ya biso moko pamba te bato bato soko batalika balubi bazali kokamwa ndenge nini même le révérend bokele alibaki nebe papa vraiment yo ozali prévoyant so tozali na baninga na biso bakatolike na kanisi bango mpe bazali na yango te pamba te biso kaka nde tozali na babiloko oyo donc na kati na barégion bana bakutungusa bino c'est-à-dire po ate bokenda koyiba te kasi soko de temps en temps asengi pesanga mwa papier kasi zali kokenda patron ozali kokenda na mobembo biso bengambaka bapatron te ngai nazali patron te bakobenga ngai papa tozali kokenda mobembo ngai soko naokika tozali kokenda mobembo esikasika tozali kokenda na angola mobembo yango ezali souvenir alors lubi na bobe salanga nanu prévision to sala ndenge nini tango bobe alibi na ngai papa na mobembo na angola ezali na biso pasi pamba te bafilme yango ezali commande lisusu te mais soko moni yango ezali trop cher donc nyonso ti ezali kosalama etikali na biso souvenir ya wana tokotunga ndako na bango awa na nsima pamba te bakoka kobumba bafilme esika moko ya sur nde esika wana ezali biloko bango basali alors wana nde kosepelisa biso donc bozala na bango na malamu mpenza na kati na barégion bomeka nano kosalisa soko possibilité ezali donc eloko nyonso ezangi na kati na barégion ezali très important po ate tozala mpe na histoire donc mpe na ntina wana bomoni nde basengi ete baya awa na séminaire donc séminaire na bango esi esili nayibi malamu ete sikasika bokenda kosala démarrage moko kitoko na kati na barégion na bino mobimba sino natondi bino botondi ndenge botindili biso bango tosi tomonani ngai na bango tozali na masolo na mokolo mosala moko na pokwa awa na centre melelo nakanisi nasilisi wana. Je vous souhaite bon travail, que le Tout-Puissant vous épaule dans la mission qui est la vôtre. Je vous remercie. Preski oye. Oye. Ratelki oye. Oye. Tolandite tolandite. Malamu biso to yoka ka français te to tuna baninga pamfuma longo wana pa yangenda sikoyo papa simoki mbangu kyangani ndako na kati ya nkamba oya information nyonso atongi yango na nsima temple oyo atongi yango te. Message wana ya izami ya 1984 au mois de septembre. Donc papa dange nasi aloba yango ndako yango wana alobi ete mikanda nyonso biso bapanzisa yango foto lokota yango eya awa na nkamba ndako eza kotongama te eza kotongama te. Ndako nino mise ezali pona wana memorial eza kotongama papa aza kotonga te. Est-ce que lobama te donc mise ezali ba photo nyonso fo ezala kuna e mikanda nyonso lo fo na memorial. Papa si alobaki papa simoki mbangyanga ni esi alobaki ete ba famille nyonso o bazama mikanda ya bakoko na bango
ko babombaka baya kotika awa na nkamba ekokota na memorial. Papa Diangenda alobi te oyo mukokisa bilaka te. Misusu bakolobaki papa Mbenda zokumisaka papa Simukimba onkiangani. Basi makambo nyonso yo yango tobomba te. Foko bimisa yango. Tolandi yango malamu. Na papa Mfuma Longo ndenge asadresa na ba pasteur eke ba pesa pe courage na biso bato a presse ba matériel kaka sikoyo papa mpatantatu auti ko makambo nyonso yo osi réponse na yo ozuite ozu bele donc yango solo papa Mfuma Longo papa Diangenda alobili yango kaka na message na isikoyo bobomba yango malamu po soki bobombi yango te bo néglige yango baoya kotuna bino makambo boyebi na makambo na mutu tango koloba yango boye mukanda eza te moyo kondima eza te yango papa alobi ete bino nyonso bozana mikanda. Papa Diangenda alobila mususu na bamboka poto ndenge atangi yango soki ezali koya noki te forti na biso na ndenge nini eke nanu tosilisi memorial te mokokisi ya bilaka esi mpo na ye si akokisa kasi soki toza kofandela mikanda wana bino nde boza kofandela yango oyo aya kozwa yo yango kuna okoyeba te oyo oya kosutuka boye ekomi wapi na nkamba okokisa bilaka ngo kombo na ye nani ye ye azokeneneka malembe Papa Diangenda alobi ete bino bato a presse bozala pene na ye aya aza musika na biso nani yango si bo enregistre bolanda malamu message yango kibati wana yo papi wana ya mama Mikala nyonso ya ba presse. Donc biso moko toyoki na biso na français pe ndenge alobeli yango makambo nyonso a détaillé nyonso. Donc bazolinga koyoka te Papa Diangenda alobi ke ba orgueilleux wana eza boye te eza kaka mate toza kopesa na papa ngana kokende sumbusika mingi te bana na yo tengo tunaki bango cadeau phare il a 300 sacs, il y a ciment. Donc, cadeau phare. Mais vu grandeur, il y a mutuka, donc il y a mutuka soki mi bale. Donc, mutuka, il y a sonde angwane, il y a papa. Si mes cadeau phare na bango. 300 sacs ya ciment. Papa ndenge olobi papier te donc mutuka ekokota. Photo te donc ango papa ngana telemi wana soko silisi bongo ni mutuka ekokota pete sima wana omona ngo na miso donc photo te nengo tunaki me ezaki mona meso ngana silisi na nga wana okombo tata mwana pe tata muli mosa
Mutuna bozimbongo wana wapi? Na komba tata mwana